bakobenga sheri bondowe nasala kingoma kwela pena divorce nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama oza awa ozo sokola kar yo na biteti ka na koma na yebisa yo makambo oyo yebite nini banaka kosepela nini nese banaka kosepela pe boka ba mongo pia ngai pona yebisa yo basengo tika baje na boka mbongo na santi me boka nga fongola ya dona boka mbongo nenge ba nani yuluma bia na yema ki milioni aboki mbongo na kateba me koma boka ngopo na nga pona semeki na yo moi sa vie na yo azawa alors il faut boya wana au remplaçaka Maxi donc Maxi à sa zone coloplace Maxi ça ah oui Maxi ça ah oui ça fait 3 jours merci c'est peine de répondre à l'invitation là et mi balé il me semble à direct hein non ça là nous à l'aise moi nous sommes ndolman bon to boya to yebi que notre vivre na bato et surtout mon auta webisa yo ma momo na auta kozwa esenga ka fona zalaka trop libanda pour na kanisa trop te quoi ndeka ba en français toujours le malheur est bon à des fois pour na ngata mutu déception ne solo passe makasi mais pour na ngai je m'excuse donc c'est une occasion yebiso on a lota banda kala vana ya Kishasa na posa na monao na monoka pamba te lingi na yo lingi yo ni pele moi na mbala ninga fan sute fanatique na sina longoli yango fanatisme na barango parce que on peut moi na mbala bien te pona sur la bientôt yebisinga non oza bien mambo tout bien mon na auto expliquer mo heureusement mo oza kati na ngao yebi mambo na auto sana moni na préférer bena na vendre ta 3 ans mo bona na boule puis moni biso mambo to sala exam mambo mutu shoko nga na auto zo na ndima ki te ko sala ngande ma donc na ko waki ko perdre na vie mais ce que nazo sala ka boy moni biso bino kutu bato bayaka na bino mo alcool et ça ka bino mo bino za na shoko mais limo eloko salut moi mais ngana za trop naturel zala mobali uzomona na perdre na face mobala tulati zo nazo banga ya sous brisque yo so sala nga yo plus utu no zana kopete te na balati te to sola bien uza moi sikitoko et puis on la en Europe ba vrai job pe ba noko ya idéologie ya forme ya likonda ya danser bali ba kotika moi sikitoko atelenga na pambo solo na nga bien ngana mtu abakati na on préféré au solo na nga ke non na like na juna nga moko panda côté de Bruxelles Serge Palmier baba Nes Makia di papa na Jonathan ba côté wan donc ba kotika otelengana te on a raison on vrai chéri canon lobby on a vu vraiment Jomik Mampuya de Sosilana Sosilana donc on ça la vie on ça vie nanga mais Dieu merci qu'il n'a une chance na kazi na yo les grandes vacances mais na peut na bolingo on s'appelle nao na linga obandaka de Londres tant so yebati lelo na vuwa ngona ndimi na ngala bimana nga faible pona bolingo azaka dire azarati azara toujours faible na lingi tikete faiblesse na nga eza sinya bolingo pona lelo na kosinuka ya mwana kolobela nga note na non na koloba note to 8 moza mwasi kito kotala ope bomta ko résister le pression na ozala tena limite mais faut tout sur la 4 on a déjà 4 tu as libanda te osanga mabé mu mabé pa nangeza la rate na toujours mala na maximum ndimanga cher so ndimanga tena promettre lo moko ouais na obati lo kalo kwa mine na ngamuno pe lisusu na momela ko lo kwa soyi na ngamuno na roboka ngota mko Filme bandio, filme bandio, filme bandio, mubangate, tosito Vai mati bako venga sheri bondo we.
kingo makwela mpe na divorce nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama mobali nabalaki bandeko aboyaki nga po basala ngai komanda elongi kula sanza mpe mikolo na matamba nakolataka digida natendela mibalio po balulaka nga ye mobali bakobenga papa bondo akozola ntima akolinga ete akopesa ye palanga po alinga ye akosala ngolo baso na suki bapangi akolatango sadisa po genero mawa na ye bai mwasi apaka ya sheri bondo nakotekatanga wisi na zando bapangi nakoma digidao nakotekatanga nazali Boni papa. Ouais, ça va. Olobi ni. Na ina mona Maxi. Kombo ngo zoloba ngona badute neto yebi mutu ngo malamu so. Non na yebi na ebite ndenge ni. Lobaninga ka Jani Fai. Kamaradi ya Arinzila. Aya nazoluka ye. Naloba uzanani. Kaka mutu moko ya libomu munene. Bile bana mistake za premier bele. Lobana yeke no mama. Papa mo za libanda na papa Jani Fai. Kamaradi ya Arinzila. Naza mwana te, naza mama. Bosafa mama lobane bon. Bon, maman bisa ndona mapa. Tata moko boye azoluka mazikpe. Boko ti de kwani. Na tiki na tuna soki ba kotsa. Mama izala ka yokutika mna porte kuno go kandi porte. Yokote oyene awa soba biki mutazate apo mutazate yokanga porte bana kwani. Koti sene sika na. Ah, tika kusuba panko. Oye sin. Nina ngo. Ngo kota mtu oyebi. Jani nzila. Ah, zonga boy ngamana ta. Zonga na boy. Verset nani? Lamba. Kamada ya daka kamada ya. Lamba na ina zonga boy. Kisin. Yopoza. Sioza. Sioza suka kakayo wani. Yoza akaba français mikuse. Mama yo. Oh, merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Comment on y va comme Non, vous avez oublié un peu. Ah, ça va là. Excusez-moi, on s'appelle Maman m'a dit ça bon. Baina saraki makwela pena divorceo mama koma pesinga yo sheri baina saraka teo nazali na ngai ndumba mama bakomenga ngayo sheri ponowe kai paka ponowe nakotendela mibali Ninango. digila nakolatana loketo sikne bandito Baina saraki makwela pena divorceo mama koma pesinga yo C'est que pour y aller dans un cadre, en tout cas. Baina saraka teo nazali na ngai ndumba mama bakomenga ngayo sheri
yo comme na basi bana bango télé la quartier ni ka para papa na wana o ke to mona na o asa mona mala ko tala ni ko ya Mwana zaki na nini na no Alex. Bana wana kameme mwana mwana ke exemple na mwana. Parce mwana sanga te ba séminaire ba tout ça donc na renouveau. Asako sanga te. Kasa to sala on pe la poto ya mwana. Mais wana sa renouveau te o asaki na ngwa. Ezala te papa. Leso ya nenga zana ya soka kufi. Ezala mutu na. Koloba ndenge wana. Yes solot. Kolekela ya no ndenge wana te. Eza mama wala kete boss ko neza bo mutu ba peki siti a conduire mutu kate. Ya komi koloba nzia nzia likola mwasi. Oyebite shoka bolingwe ko obomayo. Non, ça va. Voilà mato yo za na miso bidomine ne bien na ye. Mais bakata to ni bakata. Ah bon. Yipi no sa propaganda nga. Debo. Wapi mwana mosala na kama. Mama Kalunga. Papa. Yaka nani? Nazali papa na bota yo. Yaka. Di mama. Kantino ebi yango. Emo tapasa kantino. Oye zali biloko kosala nango te zali basango. Ngana zo na mosala. Ngana zanzo to makasi. Mwasi na zanzo to makasi. Nako ko zo na mosala te. Attention kantino. Papa. Kende kuna. Papa mati. Attention. Oye kosala mosala. Oye kantino te. Kasi banana yaki falo benga na ngozo benga na ngate seko sepeli na yo. Okay. Moi ça et là. C'est terrible. On dit que tu vas prendre un tout pour la moelle dans ma casse ouais. Non, maman a bino ka domestique là. Bon na bino. Bon papa monter la bêtise cantine ça normal par rapport à quoi? Le ballon. Ouais, bakata benga. Après c'est un numéro non té. Aí c'est non. On s'est dit na Kinshasa. La bino après ça numéro na benga. Non, na ça on a numéro té. Non, j'ai numéro té. Ah, depuis. J'ai pas envie n'a pas téléphone dans mon numéro té. Pour Pas de macaque. C'est pas bon comme ça on ligne dans un numéro comme ça. Yo peux on a un téléphone. On peut ce numéro mon Tigo. Ah bon. Merci comme tu veux, on est dans un contact dans un numéro, c'est pas grave. Oh, merci. Yo m'a comme on a ticketé. Ah, cause un numéro c'est embêtant non. Le téléphone je sais cher. Johnny, tu as grossi hein. Mais avec toi. Changer que Tu veux jouer au Tigo. Ah, non, tu me donnes pas un téléphone, donc sans cassim, non? Non, non, on joue téléphone à Simon, on a travaillé. Oh my god. Oh, ça va piège, hein? Quel ma piège, t'es? Oh! Ma piège, Janine. Je sais. Faut changer, je t'aime bien pour parce que vous avez toujours dans ma surprise, dans ma cadeau. Bon, sur le bénéfice. Vous êtes toujours en Europe là? Nani, oui, oui. Oh, est-ce que vous avez tout bon, non? Oh, merci. Eh bien, Soso là, tu. Na Soso ni bala. Na Soso là ni. Non, 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 na coupé manga moko vraiment les gens à l'aise. Mais alors, est-ce que ça na mon père, nzoto ça mon père pas na yo? Arrête ça. Biso de voiture ça na voiture ça na coin. Na eka ça la test ça en quête sur ça venda solo. Parce que le sur la voiture là ah on a car wash mo ça. Donc tu m'invites alors? Mais oui. Bon, ouais. Didier Zawana. Ah, comment il va? Mais il va bien, oh, ça fait un bail, hein, dans mon œil. Ah, ça n'a pas donc je te dis que mon œil. Bonina ni maître Boucha. Très bien, très bien, très bien. 27 000. Pose à carré. Nous avons David pour tout neuf. Ah, pour ma candidature, la bien qui vous. Ah bon? Donc, sur le bien cavier, à petit propre, n'a pas ma candidature. On a pas ma candidature, n'a pas ma il faut mon œil aux habits. Non, c'est pour mes athées. Maître Boucha. Il va se promettre qu'il y a un téléphone. Bon, on fait ceci. Nous allons pour ça, on va tondre dans mon bois. Il a qu'est-ce que c'est? Mais tu vois, il y a pas moi. Tondre. Et ça. Non, on est dans manga. Et ça. Tondre na mon bois. Mon dit la zamba. C'est tondre non? Ah, n'importe quoi. Ici. T'as qu'un péché, Péchanga au collier, hein? Vraiment. Alinga mulai. Ouais, avec eux. Na oli teka pour exemple munene. So teka uke me abimi grande. Bon, là, qu'est-ce? OK. Au bout merci quand. Non, non, regarde, mais il y en a bien déjà ici, il t'a dit Nous avons accompagné Gianni juste ici qui va bien offrir un Gina Bino. OK. C'est là maman pas de téléphone,
Répondeur. C'est bon? Ok. Papa kende malamu Maxi. Papa. Ok, ouais. Tambola. Tambola, combien tu maman? Hein, mon Dieu, combien tu hein? Papa. Zela ngapela ngaka kusala mambo mingi kule. Oh papa, la poli déjà. Combien tu? Angelo papa koli. Yo zaki na simanga ya. Hein? Yo. Bali na simanga? Te nazaki na ngawa simana yote. Makamango kolba makamuni yo. Tempo ndenga lobi na yo akoli. Mwana ta koli pa bapara na yazaka kaka mwana. Bongo ndenga koli akomi mukolo na yo. Ah, akoto ndenga. Important so ezani. Mutu azopesa conseil. Conseil, hein? Conseil pesa ndaka mama na yo. Mwana. Mwasio. Pesa conseil ndaka mama na yo. Bongo ganga kaluka ba mati bolimba. Ndenge na zaka ndenge wana. Mwana uzali makambwe. Bon, ça le wana masala unika, hein? Mais kota makambo ya yo. Ya mwana tika. Oyo sa mosala, hein? Mwana oyo azoyokila bapara na yete atamba oyo ngambu kuna bazopesa bana bongo conseil. Omona kaka keya bandi koyoka. Mama, makambo na moni ozali makambo makasi, hein? Mangalo ezali makasi mingi, hein? Attention, hein? Battre sika mosala basaka na konto. Mosala ezali tata mama. Biso to kina respect ya basango. Yango mona nga solo comme une église catholique batonyo surtout papa ye. Ngawe chief. Hein? Biso to zali bana mama Maria. Obute, hein? Ça mosala. Soki on continuer, wana ko sika mosusu. OK. Te aza koya so akomi na Kinshasa nakenda komona papa na ye tosololaki papa na alobaki ke so eza ya solo akoreproche mwana ye akosali baremarke mwana alonga bizalelo so ezali bakamarade atika bakamarade wana ngai nayebaki na nga kaka ekosuka boye na ndeko mona de mwa mwaso na ndenge azalaki nayebaki na nga kaka ekosuka ka boye maloba na nga nganga yango ti lelo yango oyo oseki ya kusobe nga pe na otika yo te nde eza boye nakotika yo te soki ka likambo pa ya na ngai yo moto oza responsable na papa soki koba soki papa na yo zela zonga nanu zonga nanu yoka te zonga nanu asa moninga no mwasi yo koluka omona ye pe bosolola nga kutu ko papa so na ke onde ozotinda kuna ende pona ke kobunda pona okende akoloka ba bisengo wana yo ke ko expliquer ngango te ya solo te papa dala ma fille d'avance biloko oyo natindaki leki na yo asomba wana luka osala yango mpe omemeli semeki na yo auti voyage oke otali osaleli biloko na opesi oservi ye ozokota mwana meboti otema na ye te mama nasepeli yango na telemi na mimio nayebi toki wapi oseki mpo nini mama Comme une question en gros, donc c'est ça que va shopping en gros et puis je rentre à la maison. Comme on a une maman, pour moi je reprends le nom de Daddy de Kamala Tapis Rouge. Nous sommes ceux qui dominent. On voit la série, Ligue des Champions, business en bon. Pour moi maman yo kumona. Non, pour moi ni besoin nzambe. Après ça chance ma kamebele na vie quoi. D'abord pas si toza nazala na pas si tingai. Mo passi na vie na nga. Et kokota te quoi. Le Yamona Ligue des Champions, business en bon. On n'est pas comme on a le moment bon, tout sur la guitare. Et c'est que nous, ça me fait du bien, maman. Et tout ça, on a bien, ça, on a dit, ma case. Et c'est qu'elle n'a eu pas ma. Et je touche un peu là. Donc, tout ça, ça ramène ma rambaroloba. Aux Akitoko, on a marqué là, bien. En tout cas, on a s'appelé là, on a. Comment on a Maxi? On a fait comme oh, d'accord. Maman Bala? Na bala te na passera plus vie na Europe, na yiko en vacances. Na mboka nini wana? Nous sommes en Europe. Ouais, na haute Europe, ça fait quelques jours, on va en vacances. Mais maman Chokozo, moi presque tout seul à Mouké. Tu veux m'inviter? Mais ouais, avec honneur. Netcha la moni c'est bon pour notre. Mais à une condition, c'est moi qui paye alors. Pas l'absolu les arabons ouais. Problème est maman. Olobi nani? Maxi. Bai moti bako benga sheri bondowe. Nasala kingo makwela pena divorce. Nakoluka ngoze no me akoli.
kolinga ngai ngo mama mobali nabalaki bandeko aboyaki nga po basala ngai komanda elongi kula sanza mpe mikolo na matamba nakolataka digida natendela mibalio po balulaka nga ye mobali bakobenga papa bondo akozola tima kolinga ete Maxi, hein? Maxi, bon. Ça c'est mon Ligue des Champions. Business amour maman na sepeli. Local person dans un besoin pour un numéro de téléphone. Photo benga naka. De temps à autre. Na lingite na mona yo. Na yo peut-être na 10 heures. Yo mona na 12 heures. Il pas que ça langa bien. Je m'excuse parce que dans la symbio, je voulais juste un boulot. Non, ça m'a fait du bien. Moi aussi, je m'excuse. Maman, aussi pour toi, tu es belle. Maman, ça un téléphone. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone. Je peux, j'ai un téléphone, mais je n'ai pas un numéro. Donc on a un SIM dans le téléphone là. Non, je n'ai pas de piste. Bon, depuis que je suis là, bon, je n'ai pas voulu avoir un numéro. Bon, non, voilà. T'inquiète pas. Nous avons un numéro Moronanda. Nous avons ça. Mais nous avons un numéro de la carte pour nous. Merci d'avance. Et puis, ce que je poto, nous avons un basinze les kuna, belina makoma, moi si nenzo, yem te bando talayo. Pierrette makoma, yem te bando talayo. Nalingi la paix et la tranquillité, s'il te plaît. Permettez-moi de mon amour. Ah, vous vous rappelez de mon tour. Non, tu connais pas moi. Ça me rappelle quelqu'un, hein? Quelqu'un de bien, un homme gentil. Adonis Mampoya, le Bakane Yolo. Tu connais pas moi. Ouais, c'est une belle musique, il y a des sépils sanga. Tu remontes un dernier moment. Vraiment. Non, c'est pas pour toi que je le fais, pour moi-même, parce que pour l'instant, je suis encore chez mes parents. On a eu quelqu'un ils n'ont pas voulu qu'il y ait une chambre quelque part, dans la flat, bon, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Les parents vont vendre. Allez, bas. C'est une adresse, maman. Il y a des temps à autre, des temps à toi, tu pourras aussi me passer ton numéro, comme ça je vais te rappeler après, plus tard. Pour te dire quoi, parce que maintenant là, je ne sais pas mon adresse, vraiment. 089 91 92 333. Maman, nous avons la carte de visite, est-ce que la voiture? Ah bon, on s'est un homme honnête alors. Organisé, Ligue des Champions, business à Mongo, maman. Si vous avez la carte de visite, pour la pour la tapote. Non, c'est bien. Comment on a dit Ligue des Champions, business à Mongo. Maman, c'est moutou. Quand on a la Coupe d'Afrique, Mondial Talagabi. Ligue des Champions, fait ça la Coupe du Monde 4 ans après. À Talabi, non. La bête est la Ligue des Champions vite fait. Chaque année. Bon, maman, il y a une carte de visite. Je voulais te poser juste une question. Et c'est plus par là. Parce que tu es banté tout d'un coup comme ça. Taille, souris. Tout ce bureau tient la mission. C'est pas le mot pas, non? Je peux être sincère, non? Si on coule au banane, avec honneur, maman. On a su comprendre, c'est pas mal, hein? Si ça te gêne pas. Tu mais il y a des années. On a la lobby. Il peut y avoir des années. Ça va bien. Yango. Ne prends pas ça mal, hein? Non. N'est pas le baguette qui pardon, ça vous été. Daddy, Kitamba. Non, Daddy Dikambala. Dikambala. Tapis rouge, Ntsusugi Tomina, Ligue des Champions, business à voyage. Non. Toutefois, c'est normal, on a profité de la temps où c'est pour voir mon union. Natikala isolé na chambre kudila. Babole na ngana nyayamba chérie. Wane yoka muke.
omoni kinoka bamisele bezaka le mosu nakenda obike nakenda mpe répétition na bango napesaki omoto nabekelanga bonjour wafani nanga nasepela okipe ainga mare omoni te tala omoni bafere na biso boye biso toza baartiste towana bafane ebele eza teke no fane ntango banokaki no nasepelanga no mbala moko oembrasse non yango ozomona babiso fo mo bagarde ezali surtout aa bato moko idéologie alaka ntango koapproche moto pamba pamba ti okomona na ndenge vrai sikoyo telema eseyebanaki nango no un jour tokangani ti sikoyo diske ezoya estce yo ozanga ntango nakoyemba mati yo ozanga naozanga te oyebi kudumi eza wana ko nga nasalaki tuna yebaka na yo ozomona me nzambe moto asali te tokutana lelo na grâce à Marcy ozomona oyebi pene eza wana naoka libango osala Jeanne David na mwasi de Judith Masiya wana bato nakozwa libanga mpa mwa mbalo nini Jean David Kiambote bango basalaka ebele mpona nga na mikili donc ndenge ezala soki akoti bafere no makambo ebongi oyi ndenge obwakanga ndenge obwakaka ya sele masamba bijou longo oséanique blessé de terre fi makuvanga te il faut kana atika ye mobimba sikoyo ba Jean David aza na masa naka na ngula Redo le pétrolier la kata mabord do yeso ka koti ba ferro ba no na yebi ko kwa pena na bijou mbia vanga na wala batu na batu na ngawala mama na ngapa surtout ko kwa ndini sana ba mekano te bomba masolo ya bien yebi pe kana kwa kana ndingo boka na ngai et de Londres na sana bilonde yo yi makato ningi ka ba maya ngoi no ba ta batu ba osolo ba sengela rapide ya papa s'il te plaît pardon. Ah, besoin Max. Ah? Je peux. Logo, tala. Faut à la négociation qui n'aura pas oué la bayamba, sur la mettre à solo barana balemba. So on prend pas tout en bas en cadre. So on équipe la minute so. Azam mettre. Ah! Bag jana zana ko ciao poroe ou comprendre. Te tika bag jana. Solo ana na ninga respect kende. Na permettre me 2 minutes. Garçon, la cordée au début. De Londres. Ah? Il y a ma soeur femme, n'est-ce pas bien? Mais 2 minutes, hein? Oh, papa. Ça pour dire. Écoutez-moi tout ça. Normal vraiment. Hein? Premièrement, aux hommes on a thé. Deuxièmement, même le niveau na yo, tu ne peux pas te respecter vraiment aux hommes célibat yaya. Dans des places pareilles. Et en plus, bah toujours voir na bango vraiment yaya. Hein? Bah nous banou ndenge nini. Depuis oya, luka ba tuté, ba koli na biso. Sans suite. Et puis, tu te permets vraiment de voir barre et puis, je ne sais pas, oh, Vandinaye. Et puis, tu te parviens vraiment à ma présence, au Simbipe na Mounoko. Je ne sais pas sur quoi c'est l'identité na yo. Mamie, je veux te rappeler ça aujourd'hui. Toi, tu es une femme mariée. Je le sais. Mais tu es une femme mariée, comporte-toi comme une femme mariée, mamie. C'est pas la peine de me rappeler parce que je sais que je suis mariée. Mais je te rappelle puisque ta façon de te conduire, cela ne c'est m'empêche pas pas de parler avec des autres, avec les gens. Cela ne m'empêche pas de boire, de prendre un verre. Ah bon? Cela ne m'empêche pas d'abîmer et je ne peux pas obliger d'aller au talabino. On a besoin de coller, il faut passer à la maison. Comme tu n'es pas passé, en tout cas mon frère ou mon beau-frère, si je ne sais pas comment dirais-je, je suis désolée. N'a apporté à courrier, s'il vous plaît. Attends d'abord, dans des endroits pareils, avec les mecs en question, avec pareil? Des cheveux. Quel pareil? Avec des cheveux comme ça. Et tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Parce qu'il n'a jamais bien route pour ton endroit avant la batute. Ta dignité, tu mets ça. Quelle dignité? Je suis digne de moi, je suis fière d'être comme ça. Tu es digne de toi. Hein, cela ne m'empêche pas. Mais je regrette. Hein. Et je confirme maintenant tout ce qu'on est en train de parler pour toi. Je m'en fiche. Ah, tu t'en fiches? Mais oui. Hein. Mais je regrette, mamie. Pas plus que moi. Moi, si je regrette, j'en ai pas besoin. Je suis désolée, absolument. Mais j'ai maudit, hein. Moi j'ai maudit le jour où on était avec toi, que j'avais représenté mon frère. C'est n'importe quoi. Tu maudis le jour? Mais c'est pas normal. Comme tu veux, tu n'as qu'à maudire autant de fois que tu voudras. Moi, ça m'affiche, je m'en fiche de ça. Tu t'en fiches? Ah oui, ça me dit rien. Tu vas regretter, hein? Tu l'as maudit ou pas, je suis la femme. Mais tu vas regretter, c'est pas un problème. Tu n'as rien à changer. Ok, merci. Tu m'as trompé, j'en suis. Tu m'as trahi, j'en suis.
regretter mais au que te mané le video la minute c'est délai. Tu as passé non? Mais oui que nonga funa kuta na Juna Ntsongi na Claude Massamba Paris Bruxelles. Faut to beta mo ba 4 mo. Oh mais comment pas? Si on a jaloux na ote na lingi yote. Na ko lingi mbala bongo. Oh mais ko umela na ndeno tika batu. Oh. On va domination. Azona ba love nora tunakini. Nous avons les mains des hommes à love bagata ko kota ka ba fero trotter. Ba to même dans 6 ngambongo. Dans 6 ngambongo ye. Na osaba tourno sa misala na poto. Ka union so na obeta. Mais soko ke ko umela te amoni nazo boule trop yo. Soko ke ko na mona mutuna nge ozala trotter na to ko biso mamba déception la zui. Na lingi soko risquer makambo ba love. C'est ngala ke yo landi chérie. Ah bon? Na osala prise en charge. Ah, tikolo babu. À promettre. Bien sûr, hein. Au Bossaninga. Mais mingi bango, ceux qui tozana awa azana ngatanga ko pesa kaka mukongo. Ah ti. De Londres, camarade nanga, soka linga lingi. De azana bango ya mingi. Soka linga pesa ka motema mbala mako. Nana mo. Alobi kaka. Alobi yango clairement. Na sina emela yo nzembo motema moko mobongina moto moko yo lingoti yanga wapi Maxi. Ah, comment la biso botoni ba faire ba love ba aveugle te. C'est comme bon, on est là, hein? Vous entendez? Allô? Oui? Oui? Ah oui, ça va. Hein? Ah oui. Bon, on a comment? Dans un entraînement, il m'a dans ça là. Donc, balobi que biso ba président yani ba président sectionnaire to zala. Oui, non zala. Dans ce que pour nous un problème on a signalé on a bâti un envie de couper. Ça va, OK. Lulu. Dans le lobby hein. Au moins tout à l'heure. Na yebisa que on a tongo kende national futa facture ana au futité. Ba yeko tika vie de coupure. Papa, tu me permets de te dire une chose? Permettez-moi un peu de dire une chose. Tu as posé une question. Pourquoi tu n'es pas allé au foot à Mbongwana? Yes, net. Mais je voulais partir payer ça, mais j'avais eu un contre-temps. J'ai déposé de l'argent, tout justement, j'ai lancé la vitrine, j'avais mis ça là-bas. Mais permettez-moi un peu de dire une chose, papa. Si vous savez que, au moins à la longue course de la Boye, il ne fallait pas me permettre au moins. Mais il ne fallait pas me permettre au moins, n'a que ne représenter grand frère, na Maxi. Mais c'est pas normal, oublier. Mais il fallait oublier comment ça continue, des bêtises et des bêtises, ça continue. Je t'avais demandé qu'oublier cette journée où on a bossé nango, au déchiré des chabas photos, banni tout ça. Mais c'est qu'on n'y sous. Mais dans le yo quel souci et pas na bango sani. Moi j'étais quelque part. Mais Vandi, j'étais avec mes amis. Et deux amis, on peut aller à Londres. Kaska Songo, Nanyota. Tu Vandi papa. Mais c'est ça, de loin. Namoni Maxi avec un jeune garçon papa. Mais non, permettez-moi un peu de dire que c'est pas dans le niveau où on a minimisé grand yaya. Avec un jeune garçon, à Kangi Basuki, à Milaï, Kangi on est chinois, Boye, Singa. Et les jeunes garçons, à la type pantalon jean. Sous-vêtements sur Libanda. Et puis, à Boye, j'étais là avec des gens, en regardant comme ça, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe, papa? J'avais appelé Maxi en présence de Kasna Nyota. Je présenté dans le lobby, c'est la femme de mon confrère. Je suis venu Maxi, maman Nanga. Qu'est-ce qui ne va pas? Réponse dans le lobby Nanga. Tout ce qui ça ne vaut même pas la peine. Et puis, chance, papa. Quand on était avec mes amis, je me suis déplacé pendant que le benga Maxi, namoko pour la Sony, il y a bateau, il y a tika qui bango na pembeni. Abinangeza vinaye, tout qui payait, ayaki vacances. Elle est venue se reposer. Papa,
Viens me raconter ça à la maison. Non, viens mon fils. En tout cas, mon papa, non. je vous en prie. S'il te plaît, papa, tu es mon père. Si on ne va pas chercher une solution pour un problème à moi, je suis. Viens mon fils. Na Paris, hein? Bon, il fallait la shopping, on essaie de dans les cas. C'est solo. Comment vous êtes signalé, non? Anga Maxi, Anga Panamtiro. Il faut expliquer Maxi, copine de Londres. Voilà. Vous présentez gâté. Pardon, chérie. Il faut ça les autres. Mais non, il faut que ça soit vraiment. Na Monica. Avant que yo loba déjà. Taïgo big sana na libula bankos. Yeyo c'est bien. Nanga ina kufa. Yes solo. Grâce à elle. Que tu visites Kassi. D'accord. Mais na moni ba José ba sala mamba bien na ba mokoto pe na obisoto ni na ba church anglaise. Danger. Ah, c'est bon. Si. OK. Comme ça. Tout ça mieux. Ouais, là ba 41 42 c'est bon. Mais vous avez 41 ans là. Oui, c'est bon. Vous attendez de la baba tout le monde il a qui pile là non, on va là ça c'est pour toi que je vais. Oh là là. Vraiment tala baba loga. Ah mais ma poto ina ola kini. Ba bablo wa muna ba minele a pratiquer mon chien. Bon c'est bon, vous me sera dans 41. Une chose moi ba ma roula moi de l'énergie. Maman, fais ça sur le panier. C'est ça? Ouais, l'énergie à nous. C'est la moitié à 4. Avec tout son à moi pour vous. On a l'énergie. Mais c'est comme en Europe, ils ont un ordinateur à 4. Tout à la tête. Shopo organize sous mamilo dama, donc quand tu l'as quand tu mamilo dama. Si tu l'as maillot. Eh, malin meilleur pas sur lui. Ben ça, je vais payer. Ah donc pour la mine encore ça va pas ça. Ah là doit. Non, mais on va voter hein. Mais on se prend pas quand même ba petit na ndayo. Ça va ba kwanza ni. On a déjà jigoté pour la papa nayo. Bino wa kilo molingana noka ba bière. Maï, c'est bon? Ah oui, oui. Maï, hein? Pesé, hein, José. Non, mais maman. Non, mais maman. Combien de poids? La limite aux hommes, on va dire non. Place au Kenya qui coule bientôt, il va paquer. Tiens, la même. Attends. Naboy ba mosega musgen ba kende kuna ba bo de Londres ya mbio bien. Pour moi c'est tout hein. Donc je te fais encore. Kasina luga nazo ba chaussure kuna na mo ba mudi. Ça. Malgré oyo ya kina mo mais na pas ça. Ba sentir que na yambi poto. Oh. Je vais aller me faire tirer là-bas ici.
Moi, chocolat, moi, mayonnaise, rien. Non, n'a pas de belé. Sauf que on n'a pas ce café. C'est comme on a sepeli, oui, si via sala qui est là, on a place à lui. La place à Obunga, Tata Yakinga, c'est Victoire, avenue Victoire, c'est numéro combien? Numéro 50. Ah, Victoire numéro 50. Donc, croisement qui moins de Victoire, donc référence ma baille. Ok, donc c'est facile pour nous tout quoi. Ouais, nous on a bloqué à 1000 kg, mais la moni chaussure, moi on a pour nous, c'est bon, hein, bah couleur. Ah, on y a aussi bien là, t'as mot. Si. 40. Non, on a 40, là, 40. Oh, et si les frais, t'as 40. Tu vois, est-ce que ça va? Nous avons le lot à ma belle, ça. Vraiment, José, à féliciter. On a lula qui n'a pas signé qui tourne bien. La monde sur la pembeni. Yo, je cache chaussures ici. Chaussures, bah. Oh, ça a bien sauté. Bah. Ablo, on a bien ma foot. Ma foot, il y a qui n'ont pas la monnaie ici déjà. Pour la yo, c'est. Ah, ici la terre. Ici la comica yango. Oh. 2 minutes kaka yango. Naïe. Ah. Acheter 26. Yo, par la ligne. On va par la rue. Mais vous avez pas costume. Oh chérie, pardon, tu as été dans zoa. Non, mais quand ça te va presque ba bloco tout na lati ba moni yango donc faut va voter. Non, banque la ngao, ils sont liés à tout ça la compte la banque. Alors soutirer ka kuno so pas fouti. Maman. Le gros là, vous en a mutuno, ça na tout profiter pêche au trigo. Tanga biso ngala musicien mais. Donc na wana biso ba ndolima ko boka lolaka. Mère à la nord à partir de côté na pointant nogo donc ça va quoi. Mais Rose a tendance non est-ce que c'est ce rôle? Ils ont tout le temps au Monica au sentir mieux qu'il. Je sais pas ça un bisou. Oh là là. Vraiment là là. Oh comme ça mon boulot. Oh, bolingo na yo. Non non craquer chérie. Ça on va. Oui, ça dit combien maman futa? On futa là. Non, ah ça, ceux qui a roulé cas. Mais maman, la monde vous a gentil, vous aimez, vous êtes vraiment. Vraiment. Comme on a Nancy. Ah, Nancy, Mikolo, Nancy. Mais Nazana Nancy, mon baïa, j'ai dit tout, mais sauf que c'est que Nancy va fâcher. Ah, mon est embellir. Bon, papa. Ah, comme là, Morino. Non, Morino, Bayembayo. Ayemba la viva. Morino est cycliste. Mais où est-ce que vous avez dit que Morino pousse? Ah, Morino pousse, ouais, c'est bon. Papa Papa dans la chambre. Nalobi ngane na zabo comme le souvent mon makambo est normal ko yalule ngana zo mona normal te ngane na zabo na ke nebena inde ti papa maxi wana na ke koyeba enanu azokanisa nini mwasi yo bala babimisa mbongo bokilo na zana kisasa ye pas na kisasa azokonzo mo makolo na mikusi na te po ya kotala bokilo na ye. Est-ce que Mireille souci na vraiment yango wana? Lule ozolo ba pela souci na nga yango wana. Na ebisaki bino na bi. Ayaki business na ye. Et je confirme maintenant makamuga ya za ko ba kaza gare du Nord. Tala, soko lingi obela na ote. Comme me kotia batu ye pa na bango te pour éviter le pire. Vanda, soki moté me se pesa aye. Ça va? So on y a été. Ya o ngana oyo ka yo so yo ka ngote. Na ke tema ko na ngakuna te pona obanga nani. Leo to gene ko bale to gene na lupango na bango. Siko pona ke ko de. Makelele, ba bitika makelele. Ngana okene kuna nga okene. Bino so bobanga no bobanga no na kei. Na kei. Mais c'est bon quand même on noter la semeki na yo. Regarde ces histoires. Tout le monde a pékisité. Il faut noter semeki na yo. Intention qui hôtel la semeki ngo yeto. Nani, Mireille. Asa moi si okino kuna abano baba n'importe quoi. C'est avanda. Maxi akoya papa. Mais papa, si vous avez dit que vous avez des business en Kinshasa, vous avez dit loba, grand ailleurs bimanetio, na kotima madibala na bango, on a zo ma fiti na boy papa. Na yebi le rezo peso kanda parce que yom te représenter gaye. Ah mais voilà na manifestation. Na yebi zo peso kanda za mona mbana. Zalakan. Papa c'est toi lemba bazo mona nga. Ngam na vandaki, ba yebisa so le kaka na kwemba ocha. Opejon aza nanga muka muninga te. Ah papa, ils arrêtent. Chofelenga na madeso wana. Sala na madeso wana. Obi ngina ngina melakisi. Donc la yeta wa kosonga yebisa biso ndenge na kutie peut-être avec na ba lettre avec tamsu na ba colis pona bino. Est-ce qu'on a aussi na permission pas grand ya. Le fait que moi c'est na Kinshasa. Soka ko luka biso de papa. Est-ce que sur peut-être balani à partir awa
bopesa nga mukanda to na poto kuna te échanger Schengen et comment en loi et ba sala boye celui tu attends na moi au benzi na poto ngo balana pose wa mikanda obi moi sana zo mikanda il faut bozonga na pays na bino bo sali mariage civil hein na commune na bino awa place au réclamer moi so réclamer à partir à awa bokei n'est-ce qu'on peut suffisamment sur 3 ans 5 ans battre bien bo vendre là si ça va ba pe so mukanda ça comme ça mais sengani na zo ba décision ko bala yo boy donc to si ça ma camion so yo ko déclarer na poto kuna to bala si côté donc qu'est-ce qu'on y va on va presser ma maman ba c'est mon téléphone il faut pas répondre s'il te plaît mais c'est si mina pesa ki yoti ils ont un problème allô oui allô oui allô chérie Nabia ah loba qu'est-ce qu'il y a est-ce que tu déjà otala papa ba parana nga okene otala ba c'est comme ça nga j'ai bien tata yemba moi mbala les papa mais vraiment moi je te comprends pas hein? Au juste ezanini qui se sango na sibati moi je comprends pas. Ah bon donc quand il peut y avoir quelque chose dans cette ambiance on va voir une autre ambiance ngala kena ke sasa na na folie na yebite o ezaki buuta o kimboka o kimunene oyo komi nango po komi ovimbi. Ah bon merci beaucoup ngapi na se prétend yo poyaka ngapi na go se prétend yo poyaka oyebi ba non écoute sois un peu calme sois posé quand même on va dans la poto hein oui makambo ebelé quand même hein non sois calme je te dis sois calme OK alors laisse-moi d'abord nalobi tikana na loba tokani bon nalobi na yo OK otara ba paraté mais qu'est-ce que tu fais au juste dans une famille je veux prendre tout mon temps donc toi tu es là pour ça la aventure na yo hein donc qu'est-ce qui ça pour ça là-bas qui boula papa qu'est-ce qui se passe écoute Maxi s'il vous plaît je t'en prie s'il vous plaît laisse-moi parler quand même mais eloko ni nga na sali na nzoto note na longolo na mboka wana na memio na poto zu vie petit mbongo na biso ya kayu ya pasi na pesi yo okekini na sali mabe non écoute-moi en tout cas son azalaki on mena petit yo likofi mabundi na yo oyoki mabundi comme lokola kaya brillant mabundi na yo. Non, tu commences à m'énerver. Ah bon? Tu commences à m'énerver. C'est pas comme ça. Non. Là, tu commences à déconner. Là, franchement, je suis pas d'accord avec toi. Tu as compris? Je suis pas d'accord avec toi. Pas plus que moi, je regrette. Merci. Zalana Kwiti. Mokolo Kwiti aussi là. Okoye ba valeur na ngai. OK. Nayebi yo. Je n'ai pas marché les mots. Nabi na marché ba massa no ba aliawa. Ba Jeannette ba aliawa. Jeannette peut te la plante ba aliawa. Voilà. Maman diamant motema be me fait ba aliawa. Bazo si là na yebisi bango makambo na tout. Susu kenga na yebisi bango makambo na tout. Tout ce que tu faisais là-bas, nous sommes au courant de ça. Boula. Ozali boula. Oyoki, nazo silayo, yaka la poto. Okobima ma tutu. Ma confiance okomela ma confiance okomela. Ngola zanga dendon. C'était mi boni. Mais vous avez même moi sinon dans un droit il y a ma téléphone boni maman basi vraiment na kishasa on doit y a ma téléphone nangate s'il te plaît mais biso na kishasa c'est la bongo ti donc tant bolingani vous comme le moko na droit il y a ma téléphone na non comme yo poser na droit il y a ma téléphone na non pas question téléphone pas yamba ba tu mbaleza téléphone anda voilà comme na bino na poto pas chez moi ici nous sommes en Afrique et puis na Kishasa pour qu'il n'aille vivre avec Kishasa impossible après combien d'années na scène là numéro autres sur la yayo mais je m'en fiche c'est mon téléphone à moi c'est mon téléphone
En tout cas, je suis désolée, c'est mon téléphone, c'est ton numéro, c'est mon téléphone. S'il te plaît. Si tu veux bien, tu prends ton numéro, tu prends ton piste. C'est quoi la bonne Quand tu veux. Je peux t'aider? Tu veux bien? Vous avez l'accès, non? Pourquoi vous dites les années? Non. Et puis la bête europiacine. La bête aux zones sango. Mais il y a pas que ça moi ça. Et puis la ligne on a monté ma boue. La ligne va blaguer. Vous avez quoi accélérer ou bien? Mais les autres ça y est, solo. On va avoir droit à ma téléphone là. Mais moi je te fous que tu n'as pas droit. You nous as droit à ma téléphone là. Oh, c'est quoi ça? Oh non, s'il te plaît, tu n'as pas eu droit à crier chez moi. Mais non. Non, droit, voilà. You nous as droit à ma téléphone là. S'il te plaît, n'écris pas ici, c'est pas chez toi. À la prochaine fois comme ça, tu sais que je t'aime beaucoup et que je t'aimerai. Bonne Malam. Aza. Nani? Nani akozala na koya oluka nani? Koluka pe ngai. Azali. Nakolukilo makamni mama na oluka Maxi. Loba na Aza to Azate. Maxi. Azo fête anniversaire nena. Anniversaire na ye. Aza na fête. OK. Kota kuna aza na fête. Kota kaka mama, pote zaya kufunga mozo beta. Tu me suis. Nana poso sola non. Prenez place maman. Oza nani akopesa tu place. Donne-moi quelques minutes. Juste quelques minutes. Non, assure-toi chérie. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Non. Maman, s'il te plaît. Chérie. Il y a un problème? Oh là là. Oyelinga ou pas? Nalobi na lingala ki na poso sola na. Merci beaucoup. On peut juste te couper, c'est bon. I'm sorry. Poto kaka, ne outi poto. Oza posa ba bokilo te, oza ba posa ba semeki te, bazo mona mona yo na ba kinkole, na ba chetemba, na ba bar, donc oza kuna souci te mona ta bokilo a botela o mobile. Bokilo, famille, ya merde. Bino ka sali bala bien mona bala za shobi ba sino ke bala ka kisa bo besala fo ba bokilo baza. Ah bon? Bah tous les soirs na poto baza kana ba bokilo te kanga maza ba bokilo. Mais éviter ce bien robenga ki bokilo na mozo mona spécial. Mais c'est chaba. Robenge mais c'est chaba tie. Je ne suis pas payé mon billet pour aux vacances dans pour na yota bino. Sincèrement, je suis désolée pour ça. Je regrette ce soit bino. Je suis obligée à le bango na ko cacher 20 tete. Na ki pour ça les kambo no so tangi wana. Ki chetemba. Kene ki nkole. Ba bal comme tu l'as dit. Même acte ne va même pas ça attendre pas yaka. On peut savoir que ba bodyguard payment na et puis bazula ke basi ba ke na ba boîte. C'est réciproque. Ya wana pe yo po ye pe na ba oya yo pe bazula ko pe ni bali pona ba uti ko bengo chéri na kata ndako. Obi ke seke makambo tozo ke za na ngo ya solo. Je m'en fiche. Eza na ngo ya solo. Eza ngo pa mité maman. Si vous me que non maltraité de renouveau qui vous voyez. Toutefois dans comprendre bien. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? L'olier les clubs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ezo que la biso to bala na mbongo za moi ça li bala ozo ko se comportement neti mbase li bala te. Ba bala na mbongo poto na pozo sele ba fier wana ya na biso ta monisa ngo po ya lelo et puis na comprendre ba famille no ba sandeni. Moi so ça bala ba ko tolérer aussi pe mo bala vendre na salon bozo so ba mo bala. Mais vite bozo ko kilenga bozo ko acheter. Mon amour, j'arrive là-bas sur le son, là-bas sur le on met la maïté. C'est quoi ça? Laisse-moi parler. Comment ça? D'accord, mon amour. Mais attention à me dire là-bas s'il vous plaît. Bon. En bref, non, on va bien le bâtir. Sauf que tu étouffé, allez. Bima. Ah bon? Obila ko kete mondo mobile no wana zo tema obengwa wa ndumba ngape mi kana confirmer oza ndumba et puis yeba carrière mutesila na minute mukie mondo sozo sala un jour au pesanga raison yana bisa comment on loba na baba comment ko mais je m'en fiche. Merci. Déclarer divorce pour sa ligne sans moni ça ne va pas. Merci.
Omoni poto. Ambo. Omoni poto ana. Yem ta mema, yepe mta oso. Ma. Azum sanga. Ma. Swanga zwango. Na peti. Wana mukanda mundele. Wana mukanda mundele. Wana mukanda mundele. Na nakana tambula yesu na lingi polisi ayebinga. Na ba mama. Ngai. Ndekwa Denis Mampuya abwaka ngali banda te. Ngana zoli papu. Uboyo ka wana ga. Wakali solongo te. Avana libula mkuitu. N'importe pas fier. Et toi? Tu as un problème dans tout là? Vous avez un problème dans tout là? Mais n'ayez pas de pauvreté que je veux dire comme sous maman. N'ayez pas yo musano a uzanini. Mais ça c'est l'argent à jeter. C'est l'argent à jeter. C'est maman musana c'est comme quoi na zela nini? S'il vous plaît. Quand tu repères le premier portail à côté na nak tandis que yo vandi wana. Vous avez une explication. Yo explication. Na banda ba komaka chez méchant, est-ce que ngana za chez méchant? Ambo, ndeke so. Liboso ta una koti saki mutu te na tiki na libanda kaka yo mutu lobaki. Lelo ta una koti mutu olobi finalement de quel bord êtes-vous? Après tout. Ambo. Na za pe sentinelle te. C'est à moi que tu réponds comme ça. Mbwa mutu alibala alanda ka batu ngana ko landa batu te ba pa ya baleki. On est mal hein, tu me connais pas. Écoute-moi, il en a bien. Je suis très maligne, t'as la bien. Les criminels sont ma ya awa. Na simananga to libosonanga. Oza concerné. Zana ibsao. So yebite na mutunonga max na za enregistrer na ambassade ton yaki. Au reste que soit salinga ma belelo, obimanda lopango calmement tu rentres chez toi. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas que l'argent qui me manque dans un domestique à nous bailler toi ça, toi y a un mètre dehors. Alors fais gaffe. Zala prudent comme un cerveau. OK nga bien maman. On a pas ensemble tout ma bête. Bande de malheureux. Barataka kindumba na bomwana oye kozwango na kimukolo vertige okosanga mabete boyo kanchoki na kufinga mutu liboso na kokufa to 65 na commission na ndako chie akindumbe zange loko wa kanti poto ko lobilangane poto ndezali ko lola nde muta azo yambila Yesu chie na nini yango penza eza nini ka musala ngo ata balobi ba société ceux qui privent responsabilité limitée ezalaka te papa yo koki kotolera ndenge wana te mwasi oyo deja papa olatela ye veste bolie de yambongo ya libala mibali mosusu na kati ya ndako ngai moko nakuti na mobali na kati ya ndako ezalaka bongo na ndako na yo en plus banda ya kisasa na natala bokilo te oyebi ngai na regrete na jara papa lokwa yo namona ngo matata me namona oza matata te comment kotika mwasi oyo babala mwana oyo babala ye na mibali mosusu na ndako na yo epuis ngai nde tozosola libanda na opesi conseil etaki esemeki mobali wana parvenu kobima na verre azoloba ba n'importe quoi ezalaka te yango mpe na bakongo benge garde non non mama mobali mosusu finalement non oyo olobi wana yango te olobi makambo malamu yo moko olobi makambo malamu nga nazali para nazali tata nayebi ndenge na kosala yo mpe boma moto koboma moto te mpo yana biso ndenge aza poto kuna ye nde mutu asimba milimo na biso na kisasa asoki akufi lelo biso toya baperda aza garde nord nde nalobi garde nord soki ye azali garde nord yo ozali nani te nalobi na yo soki ye azali garde nord omoni oyo olingo osala wana omoni oyo olingo osala wana nayaka mabe omoni mwa toatinda te miboye ayaka mabe nakotala bokilo te oyoki nakosa charge na yo ozobokola bantumba na ndako ozobalisa bantumba mwana yanga ndumba soki mwana nanga aza ndumba yo ozali nani nga nayebi so aza ntumba nga na biso na nabali te ok kende mama kende nakoswala na yo te nakoswala na papa na shaba yo ozali vate ya koko na yo eloko oyo sarte solo yo nde moto sarte solo avandi na babibali mosusu na ndako mwana nanga azali mwana poto mwana nanga azali sarte koyo mwana nanga azali mwana poto akomona bamindele amomondele akopesa bambotela bamindele yo eloko kotema makongulu nyama eloko ezali sarte solo nazaka moto ngokuna yo okoka sango na ye na peta ye sikoyo tofinana okoyeba ngai tokutana ngai na mobali yango azali kuna na ndako mpona nini mona kosala boye masiku ye na poto yaki ngani mangabo ngani molu mobali wana okoyeba ngai lelo bomona ngai satira ngai ngai nani mama kalunga bazali awa na ndako bazali nasi oyo ofari na ndako na ngai oyo banani
Monsieur, tema kitwa. Tema kitwa na sidwe. Papa. Papa nini? Nini? Miri mono miri tukuta na yenda ko pese mbote akofinga ngai. Papa. Yo ebite mo moto ya bala. Tema la porte. Tema ndako. Papa. Tema. Papa pour l'amour du ciel. Papa pour boza au sabou papa. Est-ce que ngaza mo amuke na zamu na utimboka mo papa bako ya otala ngati. Bako ya otala yo. Mais zamu paya ibike na yene leki bakoli ne fena pese papa nanga. Alek bakoli? Mais si. Mais pour bofo na nini na bineto yene ka na o yanga kit na ngai. Papa, kit nous a ngaza mo na ko fa na kit note. Papa vanda bongo zo biloko okenda. Papa zo kendi sa yebo neni papa s'il vous plaît. Papa pour nous rendre regard ridicule devant tout le monde. Yo ça m'a hérité maman. Eloko ko sala yo. Batu muso pe basala ba benga batini biloko na poto. Ba ko pe ko yawa o bisi men ndo na bango biloko bunga. O sala m'a hérité pona ni mwana ngai. Papa na isa biloko na bango bunga papa. Pasala no ki na termine la porte na ko zela yo. Papa, qu'est-ce qu'il y a papa? Bon, ça va on lui yango. Afinga ngai ni afinga ngai. Mais parce que l'ignon parce que côté ndenge na bango. Papa na comportement. Papa na eloko ni asala lo pango yo. Aye ko finga nga mo mona kamote avuti pe ko finga nga. Bazaka nyongo nte batika na ngba pesa. Mire mwana akufinga ndumba yo zali ndumba. Papa finga ndumba. Espèce de bande vidéo. Montako tambola montako soma sima. Yo mire yo zali mwasi. Sabite solo. Papa. Oh papa. Oh papa. D'accord, ça va. Bon, moi je passerai le lundi matin, ça va? Je ne suis pas mariée et dérangée au thé. C'est juste mon bel mot na zaina poto kuna mekande bat d'ailleurs asika na pesa mikanda vous aurez vu vrai. Moi ils abandé gogné ça va taper mais si je ne veux plus de lui, c'est fini. Na si la salle la pesa mikanda na pesa séjour. Écoute, s'il te plaît. Si c'est comme ça, viens chez moi à la maison. Tu vas ensemble pour ma bêtise ici. Non. Na votre famille n'a pas fait na bon. C'est impossible na rejeter demande non tes mains. On va voir ça, on verra. Ça va? Mais c'est moi qui n'ai pas supporté. Mais c'est moi qui n'ai pas supporté. Ah, bandit, on a eu le coup de prendre mes billes. Je passerai le lundi matin, d'accord? D'accord. Bisous. Il y a un supporté. Ça bon au flatter ngamingi. Non non flatter te. Ba geste mikem kiana surtout si biloko ya poto memi na ko ka ndenge nini. Bomanga na petit là. Ndenge busala na poto ko. C'est raté. Fallait vraiment bien avant que na peli ça. Bon. Lundi matin sans discussion, je serai ici. Non, tu m'appelles d'abord. Wa utina nga boye. Na utipa ya masala nga mo boye vena ma utemi kilia. Prof atontolo les bourgeois. Atinde mo bateni mo boye na kombo na nga pena zongo mais to petit na bango Niclette Mondo la rose noire na kata bela nde mutu. Asali mo ba détournement. Ngai kuna zo temps na mona yo poto solo. Omoni biso toza ba garçon. Comportement sert na bino. Je ne sais pas si vous plaire bino. Bien na grand yaya atinda ba bord. Atinda bina koliko ya ngai ya miraesa ya père na biso. Mais si les lots servent à bino, fait s'arrêter le moroté. À ma grande surprise, dans les cas, comme la super lemba, na moni le Mireille Kaba, à la tête donc complet vesto vient na quand a benga na téléphone bisina bina tilo boy. C'est que servent à bino, avant quand tu vas biloko, avant distribuer na. Avant hier, on a tinda na habité vieux. Ange masamba maman na Fabrice ko azakuna. Peselanga apesanga chumbu moko boy na habité ser na bino ya elo moroté on a mona balichi obeti balichi elemba bani balicha kala ama évident bani oui ça balichi vient na tinda depuis kala mais ils ont résisté et en plus moi faut changer moi va pas satisfait la sous TV ngana yo to niveau moroté moi va fashion bani ngana yo to niveau moroté minute yo za makambo liste ngana za classique. Mais ça va me rappelle. Mais ça rappelle, tu as raison. Tu as des paramètres différents. Yo, quand on a un monde de musique. Pantalon, moi, maï, ça va être maï. Ça veut dire moi, maï quoi. Yo, ça petit nanga, et là, au monde, on a ça. Bon conseil, grande sœur Nabino. Mi pas les gosses, mi pas les combien, ça déjà femme mariée.
atika type ne na mikili mais finalement azoluka nini mais ezaka na mbali moko biso toyebi biso famille moyebi ezaka grand yaya grand yo ozoloba ke aza mbali moko ka grand yaya bonga tozala wana banda petit yaya yokanga nakotolere te nayebi ke grande sœur na nga aza femme mariée ntango ye na kini nakotolere teke namona lobaka mo bato mo bakoli na bango na basanse wana yokana biso babiloko ozobeta eza bacouverture petit nanga miraisa aya chez bino nakuta ser na bino na type na kati ya pale baobenge chéri nga moko maintenant quand vous pas omena mikili ba message kobenga na ba chéri nga nazofungola yo nga moko na ke concert mo na 7e rue nakuta ser na bino na concert azo danser donc azo kata danse fort na bimi nazo na kuma na 11e rue na traîner moi muke wana mais ok bayaki bakoteleki na nzela nsima ser na bino pene na bar avanda na yanki moko boye basuka kanga bameshe boye na bule kanga bino eza médicien mais tant que momi ya vie nakoki koaffronte mbala moko te basuka milai mais nga mpe jour mona kangisaka te yo te nga pene nabenga joana ya aexplikanga ke o momi na nga auta bamiki oyi bajongo ta bamarke bomoni bino oza famille côté ya momi ça l'effort petit nanga ça l'effort nazoboya te tobebana po lelo yo libale kokufa nango mais biso na bino tokotika lokoza bale kufa po ani te naningi na fungola nde wala libale balatala pete na mosapi kolata na pete sandi absolument rien kolata na pete na niveau mikili bakokenda mbila pena be bakoti pa barompre ngo évident toza na poto bongisa ya na ngai mais to bongisa bino bo bongisa te bino kana biselo mo bongisa te moni to na mukili ngai tout comme tel pena roba la petite sœur na yo mais en cas de problème yo tellement za yaya mais ça a duré depuis Aya, depuis Maxi Aya. Depuis Maxi Aya. Nazo va na boulé. Pour PC conseil moi bien c'est que Maxi domina bino tout. Na parler na bino bino Maxi ça l'école na bino tout. Wana limbisa nga za domina mfuté azana ba parents. Moni ala moi si malgré azana âge moro plus élevé que nga mais na ngote ga roda na ba ngai attends que to bala na bino on appelle ça conseil wana bo ça l'effort. On a modèle Maxi réputation et baby ça mystique naza na odie na quelque babonga na odie tikela batmo ba senga batala vie comme datine comme par canal ya mutu mususu tinenge par Ricard de Lumbu producteur mon oui na bende on na matananga te me vende na moni mo ba c'est bon mais na moni mo ba licho elemba boye naza na mo ba kolimo ba tindele nga en direct ya Genève pas fait na papi James le plafond de Genève donc on le ta licho o eza mai nango mona ga ke ya système non eza mai nango petit na eza licho mo via ça ko matango depuis kala hein c'est bon mais to ba resoigner na famille donc mais si un problème to ba ko arranger yo Robert sortir na grand yaya wala bo fo bateke boy tala je comprends ngate to ba resoigner soro na côté na bino bo pesa conseil mais na moni bo pesa conseil te mais so sel nga za bien bon nanga to mona ide petit nanga minute na ngalule donc quand tu as studio zo tikanga mikona na préparation ve no betara plan moi il y a 3 titres ça va so tikinga o tikinga après o tiepe na Diane Kaimbe OK ça là bela ngai dasila ra pas betivra pas timoro elemba bela ngalule c'est bon fait nakuti pena nakuti mwasa ya pena mobali na ndako bazomela masanga Maxi expliquez papa oyebi anga nzambe na expliquez l'autre fanga na MC bino no bi na MC bino ni na bi mona mwaso le kwa zoche makona te ayeli ba business na ye voilà maintenant bon on dit ma kamute bon on dit pas na boye nayaki vacances nayaki te mpona kotambola na bandako na nona ke kotala bino ozoloba nani bokilo
Monsieur Chaba. Hein? Non, oui, c'est la fille imbécile, mais c'est Chabo. Nébisi maman. Monsieur Chaba, poto mon bali, non, mais on a poto, on a mais on se benga Monsieur Chaba, on a comment na yo. Maman, on a Papa. Mais c'est là-bas. Mais c'est là-bas, il y a wapi. Vando comme rapport, il y a Maxi. Moi, je suis business na ye. Azo pas fait combien mais c'est Chaba. Papa, na nazo que nous venger, na que nous venger moi na maswana. Na ko beta lelo na si et pas na bango. Papa na bango olanda ngai. Mireille. Non, reviens. Zonga. Mireille, yem ça non. Yom do utikuna. Papa ko imaginer. Hein? Na koti kuna na kuti na mo mbali mo bola kata na kati ya ndaku na bango na salon na bango ba omela masanga na mobali yango papa azobenga e chérie na tika na posta na yo mo mbala na bo prenez place na tunie na elio yo za nani apo ke pesa nga kit ye matso ba oyeli ngai be oyeli ye oyebi mo mobali yango ba fier boye papa que bimine libana na yebi senga bim on mona te koza mo sa libalo ko se comporter bo ete papa oyebi ke mo sana na yebi oyebi te ke yana bisunta memo na poto et puis makam tozoka poto ya koma ko lobalo balikono oh kasibuki kuzo yana bino bozungisa na kisasa papa avec pareil donc papa je m'excuse si tu veux grand ya tozo ntsena alors bimo ke kozo monde ko na bino bozungisa na kisasa sino ta ko craquer mutuku na bien mais vous je me fais que abo mapeli balango ake kozwa asenga nini babenga nini papa akosenga divorce c'est comme si bozana na moi complicité entre yo na papa na bango mais c'est ça le problème moi si yo ga lobi to yebisa ika yaya asenga divorce papa yo nika kozonga basima papa oyebi négociation esalamaka mpona mariage ezalaki ngai na mama na bino bato tokendaki tonégociaki mariage wana ezalaki meme grand yaya ayebaka mwana mwasi wana te maxi wana je n'admets quand même pas vous avez négocié mais si vous m'embêtez c'est moi c'est tout continuer mais vous allez toujours continuer papa bango afingi na ngai papa na bango pa fingi ngai na bango comment azofinga afingi yo comment azofinga ngai na bina ngai ngape na bala na zuza ni pona bala na okela mwana eli tout ça mwana eli na okela mwana mtabe ngaba sale bido ya problème soki maman na mwana e arrête Mireille soki maman zali papa na moment toujours baboy mais ça tellement qui até comment na bango balobi pe makambo et fini une fois pour toutes papa ka omoni babiloko akanda na baneko bwana ko kefuna na kene kana na wewe na bibe intérêt biloko nga na yo kamere soko kendeki posa les moisi aza semeki na yo semeki na ngani mwasi mtumba ndengwana mais yoka mais comment se fait que papa yoka na makam yoka moi si ya mwana na yo azana aye au na Kinshasa amoni même pas yo bo kilo on se permet de louer awa oketi pa na bango kopesa kosola so dina papa na bango Mireille kende kuna abando finga abando benga mais c'est Chaba bon soit biso to tika makambo comme vous avez arrangé na papa na bango et c'est la coller mais non coller ngana na coller na ngai tina papa ya mokunda nyoso kutu nyoso bilisi na makamale malembe na brutalité te na ngoma na longole bilamba ya baba ya papa na kuteli na nzaba bona na longole bilamba nyoso na nzela bilamba ya na ngai ya solo na bino ya kokufa na problème ni ya ba problème ya bakanda ba tension biloko na to bo éviter ngo ngai na à tout moment nazo ko causer na ndeko na bino mais il faut lui expliquer tout ça papa hein yoka na charger même la photo na charger aussi ba cuisine na bino la charger nani bandeko na bino makoma Pierrette nani papa pesa biso conclusion Belinda makoma na Pierrette maman na Andrea mais conclusion c'est quoi au lobby nini au juste oko me pas na bango te zo moto koma na lobby yoka papa ngana kipesi makambo ngana ofela botika nga moko tala tokosola na papa na bango temps en temps total makambo wana bozala lubana likama leke bandaki origine yango ezalaki ngai soki fan yango mpe ekozalaka ngai so bozoye bango te est-ce que bino mpe bolingi nakufa papa soki origine ezalaki bolingi baperdre nga origine eza yo te nakuni bolingi baperdre yo mais c'est Chaba et tu acceptes ça le origine eza yo nyonso eza yo ye kuna grand yaya ali akufa likolo ba bêtise à moi sur là je n'accepte pas non tala mwana wana même soka fingi nga c'est zéro nazala pe bino boza bana ngati j'ai aussi une fille
ndekona aza wana ti oza na poto non boza calme bana ngai boluka te liwa na nga ndenge wana nga na kokipe ete mne botika nga moko nalanda makambo ya malembe sangwa yebi ngai nazalaki na ngai deo sanga anjesima polo santa ye tokamatanga banotinanga na parie nazalaki na poto osapei na ne nasilisi bafoye ya parie basisesotele mpe basundola ngai na bana ye dimashe natongonaki na losambo nasambeli nzambe alakisa ngai anje nsima bote nasalaki yango kala bebe sima tetike ngai nazongelanga salaki awa na parie eloko nini yango ekotambwisa ngai nzoto tokotola kotisi ngai mabare na nzoto na ngai aluka nini ho eza kotungisa nga wili pardon yo kosinele bato bayawa mpo mwana wuti poto ari kita yo moto yaka kita na yaka yo ayo ke papa sala no ki Koba bakosa. Mano, yo tell me. Iba. Oye, ba wasi ke sente? Per taiza na. Yo ngamna na taina yo. Mais comment? Yo mo so bet ba costume. Obet mina ma costume mo ngo bima. Fo benga mwana na wa yedi ma forme a classé yo. Mama yo ba sikati. Neto Jackie nani? Mutu nona nani? Atindele go ba. Ba dernièrement. Jackie Kenny. Yes, Alman. Okay, yem datinda kite. Datinda kama patron de patron. Patron de patron. Bijumbi avanga. Mutambongo ya soro. Bijumbi avanga mutatinda roko. Kalwanda. Ba costume mo benga zana ngona palinga kase kuti kepero defi wa ngai. No, kuti oye mwana nanga mzali makambo. Kasina yindi utangora. Bon, na bimo mokene ke kozama pepe. Hein? Perso. Machuda patindi lisusu. Machuda mandangi. Atindi. Kitoko lisusu. Menabi papa machuda mandangi esenga ki robeto bakati na Jackie ndala ba bokela ngamo ba plan mena comprendre vete. O kamata yango. Opera auzo mpepeti. Opera manie ba kosa. Koba. Niko yo kola te vraiment solo wana. Na lobi. Donc bilambo nyoso mwana yaki nango. Donc nyoso ya yo. Batu musu ba kozona bango le côté. Yo kangi ba mali wana nyoso po yo lota kitoko na balaba ba mona. Ko eza soni te. Mazali papa Jiken. Alors, bato ba kati bande mwana nga se. Papa. Moi c'est Jiken, moi c'est Jiken ça. Jiken. Koba, nazana quoi hein? Boyete papa na boyete. Donc il comme sur le mot que ne kaka awa na toilette au changer là-bas. On mot que ne na point awa au changer là-bas. Mais finalement, on est silanga mwana. Hein? Baba pa no so bozaki na bango niveau moko na yo. Yo c'est spécialement na mutema na bango. Ngai moko mama na ebilo koni na malongo wala. Papa, maman a raison, bi papa romo legisa. Na uti wende na sacha vivre bona uto so mangai. Bozali basoba, bozali mayete nazana ko zono pe. Ngai na oyebisa maxi ya solo. Na so na oyebisa maxi oyoki atukata bakade na mobo akaka na mali na ye. Ozoso kana kola mwana mukelo ikitoko kola mwana muke koba. Yo. Lebile moko kana ba ko mwana wana banganda na bakwen. Wana kutoko bomana. Ana wakalme mama. Kata complet costume mo e bunga ngwa kala te. Nini obunga? Na mama. Majono na taille. Tikoba taille. Pera taille, on t'entend. Yo wanti na balabala ne ya na bino yeba tundu so bazo sepela. Poni yo zona tangote. Donc yé lokola ndenge yé kwa bote ki maxi ezali ka biloko yé moko ya lataka biloko ko kola tangote. Ba costume papa la to nga to wela ina yango. Piero malanda mokonza ba terroriste na Birisel. Même de faire un costume mais pas na maboko ya mais papa ye Banzo na ngaiza mwana musala ngo ayete. Cara lati
alati kumisaka ndenge wana alati kumisaka bongo bokamata mwana amoni kotika ye na balabala baliaozonga lisu poto te zuwa nini nakosala sia eloko te manongo aza esatala mbongo alati malamu me na poshe eloko te mbongo ya makisinga munaza nango azwa mbongo totala alataka ya bilamba mama e loba nakolinga te natrompe yo surtout na kati ya ndako na yo barelation nazwa nsima na yo estokosipote yango mikolo tokabana eleki mingi nga na nsi na bosa na yo nayebaka lisusu soki tovandaka libala baimwasi bakobenga sheri bondowe nasalaki ngoma kwela mpe na divorce nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama mobali nabalaki bandeko aboyaki nga po basala ngai komanda elongi kula sanza mpe mikolo na matamba nakolataka digida natendela mibalio po balulaka nga ye mobali bakobenga papa bondo akozola ntima akolinga ete akopesa ye palanga po alinga ye akosala ngolo baso na suki bapangi akolata ngo sadisa po jenemoawana ye mais comme ça considère ce mot de Koutani bon, d'accord profiter pe tout solo là comment monter. Ngai na tout solo. Yo ka tout solo là. Papa. Oyebi to ça ba mikolo. To ça ba na mikeli susu te hein. C'est to koli. To boti pe bana ba c'est ba koli. Ozomona. To ba na mikete. Mwana ya mwasi. Auti ko ya. Omona ingate na ye kuna na ndapu na yo. Pour peut-être que toni. Mwana ya mwasi ndia ko ye pa na ngai. Faza ba respect pa na ngai ayo kotela bokilo. Hein? Mais moi non yanga mwasi aye kotela semeki na ye et puis asa ko manquer mais oyebi ke bana nga na kolisi bango bana wana batangi ba respecter ba mikolo ba respecter pe baninga ozoyo kango mais il faut respecter pe moninga non moninga ye kotela ye et puis ya eloko selinga susu passe papa koba au parvenir même ko injurier mono yanga ye hein papa non tika papa ngai moko nazalaki tika koloba te papa yo zali mokolo nga zali mokolo soko likambo ezali biso mibale na yo tokoyoka na ngai na yo Mireille azali mwana moko lokola moto na ye esalaka te Mireille te mwana wana aza edike Mireille akokofinga nga akokofinga te akokofinga ngai te mwana wana jamais mwana ngai na melele mbondo akokofinga mokolo te papa Shaba na mokuse yo ozali na mwana poto ngai nazali na mwana poto oya yo ça tout moi non ya OK moi na yo déjà ça makanga na téléphone hein na sonné téléphone sonné ayambi téléphone na bi to solo là oh yo papa et nini abandi kofinga ngai na répondre été je msusu nazo so ana mwana nga aya bottle téléphone a manqué ngai osomona na lobaki na yo boy na yako tala yo pesa mwana yo o edike na ndenge moko bien et puis mwana yo na yebisaki ke kala na yebisaki yote na baki asoko yate oluka moyen o pesa yeba conseil et puis mwana na biloko za ko sala o za ko sala eko sukele mabe bon yo kana no papa eko sukela ye mabe kana no ko ba ko ba wana tina te shaba yo ngai papa shaba yo ka mwana na so tranquille hein ngai na zana problème te yo zana problème mwana ngai te ngai pe zana problème mwana te mwana na ngai nzamba sungie na mosala ko sala yebisinga vérité mwana saka misala na poto kuna na poto zali mwasa saka mobala saka mwana na ngai sari moyenne koki alobia yo kopema kotungisa ite otika kanoni comment mwana changeate azonga no ariti mwana nga zonga no ariti ndezalo za kusala tia bona zana chemise mi bare ya kukamata nani chemise mi bare ya kukamata yoka na yani na sengre yani o bilamba batindeli yo yango oye uti poto oye biloko awate oye uti poto na lobilo koba tala nazala ba chemise obi valeur na ngai valeur ni papa obi valeur na ngai tika ngala kende tala tika ngai mwana tika ngai mwana na ngai lukola yo na lobi tika ngai mwana tala aluka teke mwana ngai akata moto akokufa te ngara kei
Kaso ki wapi? Yo songa na boy te ngala ke boy. Okay wapi? Menga zaki okende pe boy. Yo okende boy. Ah, toke gas, toke. Yo okende boy ngala ke boy. Mais nayebisi yo papa Koba pesa mwana yo do. Ah, yo pe pesa mwana conseil. Mais kala mingi te. Décision ngala kozwa. Ah, sala oyo ni papa na décision. Nazozwa décision. Soko sala na kozonga. Na kozonga na ke boy. Na kinga nga boy. Bani makele boko? Ah, mwana yo zo ni mwana mobali. Ngala zani mwana mwasi. Bango mbele basali bana poto. Mwana na nga ye. Eso mabeza liwa. Tele ko lete biloko lete santé solo. No zana le côté papa. Eloko no lati wana na ko baranga. Ngala zani moto ba papa la parisien. Nezali bien habillé. Ngala zani moto ko yote. Oko tamula moyi pamba pamba yo. Ngete nyangu yoko ko balanga te yo. Moto ko tamula makolo ngulu nyama. Tari bandi tata mo bimara bandi santé solo. Ngete boko kemba boko dia boko mema ya sukari. Indumba koko na yo. Boko kemba boko mema ya sukari. Vraiment. Ça fait bataille belé, hein. Bon, est-ce que vous comprenez? Hein? Ludovic. Soit me dit moitié. Bon, ils ont des... Poto calme, je suis bien. Donc comment on fait pour les Mali la poto? On est un monde à part. La réalité belle, quand il s'agresse, ma pensée, Mali, c'est tout hiver. Ah bon? C'est emmerdant. Et puis voilà, autour de ça qui n'est pas belle na bisoa. Qui liberté au tambour non lingi. Policiers asimana ote. Ombila mbila te. Non, ah, so mon policier là, ne sait quoi ça na mbeba. Sambeba on na makamni. Obo lega na bino. Mais bino on ba ah policier mbang. C'est pas OK, peut-être que baba bande ko ngala mikilo ki batongi tongi ba biloko wa wana le surtout ni keloko woka ya jike otuni loko yo ya jike. Et ça ba ça ba impa na mboka. J'ai un ami Hervé Mbama. Il y a une boutique à Montréal, na kata Canada. Boutique Miradi. Ils ont un salon de coiffure pour la coiffure chinois, coiffure chinoise. Ouais, na Montréal. Parce qu'on a qui na flat na machine à Petro Congo. Flat Miradi. Place ngana la soko awa. Na njili na quartier 4. Il peut y avoir 27 000 frais. Pas mettre Goucha. Mais au moins ngoti. Yo ko dit mettre Goucha. Comment? Yo famina ngai. Otiki nga estikate ozola nanga partout na bir na poto bir vient nanga. Moi c'est mbila bani monsieur présentez-vous. Moi je suis français hein. Batali ku kuma barakanda. Bon on a net ba petit on a petit nanga gelor nyatala. Monsieur le maire. Il n'a qu'à Paris. Bah papa Moïse Ntilou. Hein? De la ville. Moïse Ntilou de la ville. Avec la dynastie de la ville. Non, tu mets là. Tu que nous on a personne là. Ah, quand ça qui est on l'a demandé pour y aller qui on a chassé sur route na tambote na tu nyomoni ba janyo tamonyo wotina ngambote te. Mabe hein. Obosa na inga penza mobimba. Yo me pesa mingi na mobali na yo wana. Comment ngani mobali na yo? Grand yaya. Grand yaya. Ah. Donc il y a grand yaba yaya nyonso na poto. Donc na ba koko bwania. Na ba Paul Michubiti yende sikoyo yende yaya na bango. Ah, di laisse tomber. Oui, ne c'est pas très sûr. Na bien kolon ngai, kolon na yonga. Ba kams mbunga. Na kata Suède ba bigi no kolon nga. Ba didi ma le Terminator. Ba bigi kolon nga. De to me ma film la été maxi. Mi kizanza ma otombola yo. To sura ba ba ibelawa. To gena flat. Mais to gena flat. Nous devons prendre la flat. Moi on aura les bossos. Hein? Ma sœur a raté s'il te plaît. Bonne manière de quoi on essaie bino. S'il te plaît. Chérie, est-ce qu'on peut aller? On a etiki mbuku sale ya Newman Dakumuda. Yo dis comme s'il te plaît. Na o eti boniko. C'est de bonne manière hein, ça fait. S'il te plaît, c'est des années mbongo. Tout pour moi s'il vous plaît madame parce que je peux t'inviter quelque part, ça fait du bien. Oh dis Maxi. On le bien en français? Tendresse c'est style chérie. O comment on le na flat. Mais la tokende. Mais le tokende mon tendresse. Yo. Tendresse mon nene moi ça va. Pardon chérie, non pas ça pardon.
Moi ça va. Ngani mobala bikeko, to mbala nzete. Libisanga yi. Lime toke dai tu kamoto. Tika toke. Ko mena na flat. Pardon. Bapeta barba mena na ba. Allons-y. Ata bizo hotel matika. Ah, Mati. Na yebi que zoki. Como je n'ai comme de colono yo ngai na mona. Bakobenga sheri bondowe nasala kingoma kwela pena divorce nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama mobali nabalaki bandeko aboyakinga po masala ngai komanda elongi kula sanza mpe mikolo na matamba nakolataka digida natendela mibalio obalulakanga ye mobali bakobenga papa bondo akuzola tima kolinga ete na bina utu poto nda auti na kindumba na ye na poto aye kosalela yango ana Kinshasa aye po alinga mibala batazoka soni te na peso tokutana nga na fara mabe bino bokoyoka te na mwana na ngai boyoka te mwana wana azali marie papa oyebaka oyo kokanga nini na lopango eloko na kosala yo banda obotama na basala yo te ayelenga almet na petrole eloko nga na kosala yo banda obotama oyo ça eza violation mwasi bato awa aza marie yo yaka ozwaka na ye bobimaka na ye Dala, yebisa papa na yo. Mais yo. Yebisa papa na yo boye. Obala ndumba ko kotek ndumba. Ati to lapto bala, ata kotek ko bima na yo. Ala papa de tout le monde. Moi ça va tout. Moi c'est tout va ka mo. Na kwa la ma. Itonga ni ko kusa tanga kama lo pa prebu. Na munene me na kano. Non. Dala, kende na yo, papa na bota kende moi. Yo, yo na période de ma belle yelanga. Oba mbwana so bali bayaka. C'est pas la bino on foutait moi pour du bon. Comment on les a mis baille. Nam oyo lisusu mpani. Ah yesa de miki ba. Comme ça tout na raya nyoso. Tu dois aller sur les liés. Moi to kutika bibo sa batu mtu ezaki. Eza nini eza kisa simba ki ya miba. Te yongo baby.